Bonjour bana nzambe, bonjour, ezanga lisusu se Maria. Nalingi na partager na bino quelques messages pour na concernant ya eloko moko na bondela na avant tout. Nzambe na lola papa na ye kokomisa papa. Merci pour na bolingo na papa, merci pour na pema na bomo sene notre Dieu. Oyo sali biso ngoli na mokone papa la mosi biso la biso mokone kitoko. Sene o nous toko partager na bana papa tiketo zo contrôle. Nzambe ndenge na koloba o papa ozali kotana kati na ngai na kolongola te na kobakisa te nzambe na lola zwa contrôle Père éternel pesa bana o sagesse esprit ya discernement ya koyeba ko comprendre ba message nyonso bakozwa partout na monde na bato différente nzambe na commission loboko mezana o esika molimo na elobanga na loba te na commission Dieu le Père Dieu le Fils et le Saint-Esprit na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen. Bonjour bana nzambe ezanga lisusu moto pamba mwana na musala na nzambe na ye ko partager na bino video oyo ya rapide pona kolendisa molimo na mwana nzambe moko pona ko pesa force pe courage pe kondima na mwana nzambe moko. Pourquoi nali ko sala video oyo eza na bandeko mibale baza na ba contact na nga personnel bazali pe na ye bana bango travail kaka ya musala nali ko sala na YouTube. Basenga nga ba contact na nga baza na contact na nga personnel bandeko mibale wana ba komeli batindeli nga ba message balobi ke non et mutu moko asali video na Brésil kuna ke non bato nsusu bazwi ba message balobi molili ekozala le 8 mai 2020 lelo nazo sala video o le 7 mai 2020 na 17h10 nazotala pe l'heure awa video on azosala bino siko ezali le 7 mai 2020 na 17h10. Pourquoi na partager video o bandeko bana nzambe esalaki ngai mwa pasi ngai pe nasalaki video ya molili nzambe mutalakisaki ngai vision wana avana kota na kati na liso na biso pona message oyo lelo na kosenga na mwana nzambe nyonso tu na lobaka na video nyonso tu mutu na mutu a créer relationship na ye na Saint-Esprit na tata nzambe bosenga na Saint-Esprit afungola bino matoyi na molimo pe miso na molimo. Pourquoi? Et puis bosenga na Saint-Esprit apesa bino esprit ya discernement parce que Saint-Esprit azali kopesa biso ba don ebele nyonso tu ezali kaka ye lokola nzoto oyo moko ezali moko mais nzoto ezali na chaque partie en nzoto ezali na fonction nango pe na molimo santo apesa biso ba don différent apesi bato mosusu ba don ya wisdom ba don ya koprêcher loba na nzambe ba don ya koguérir bato ba don ya kozwa ba prophétie ba don ya kosala miracle nyonso tu wana Saint-Esprit mutu apesi biso yango mais na kosenga yo na ngai biso nyonso tu bana nzambe tosenga na molimo santo apesa biso esprit ya discernement parce que satana pe alobaka satana pe apesaka message satana pe apesaka ba prophétie ngai nzambe alakisaki ngai na vision nazwaki na 2010 ya molili na partageaki na bino na kanteleki quelques semaines awa et ça fait 4 jours bandeko mibale batindeli nga ba audio ya video pe tokomeli na bango na kati na WhatsApp na ngai que non mutu moko azwi message pona le 8 bana nzambe bobanga te mutu moko te a troublé esprit na bino mutu moko te abangisa bino le 8 ekozala lobi tokolala biso nyonso nga na bino pe tokolamuka le 8 molili ekozala le 8 te lelo nazwaki message ya molili nzambe apesaki ngai date te nzambe apesaki ngai jour te bapesaki ngai mois te bapesaki ngai année te na kozonga susu na komi na Bible na kolinga na partager na bino place pe molili elobami mingi na kati na Bible molili ekoya oyo teza na kati na Bible ezali ba prophétie elobama kala tout comme koya ya Yesu bato bazwaka message ya kozonga na Yesu bakomango awa ememi combien de siècles déjà banda batona batika message on na Bible po biso na lelo oyo totanga yango tomona yango nanu pe to monte biso pe to ali kozela préparation pour na kozonga na Yesu tout comme pe message oyo ya molili peut-être ngana yo to ko vivre yango te peut-être dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans dans 100 ans ekomema pe bata ebele po molili oyo kokisama mais ekokokisama parce que ezali maloba oyo kokome ekomami na kati na Bible
nyonso to nzambe aloba na kati na Bible pe oyo nzambe alakisaka biso ti azali koloba na biso ti lelo ti azali kolakisa na biso ti lelo ekokokama. Tokende kotala prophesie ya kozonga na Yesu. Biso mingi bana nzambe azali korevele biso kozonga na ye. Yesu nzambe azali korevele biso kozonga Yesu Kristo Masiya. Ezali eloko oyo ekomama bandakala. Me na kati na Bible motu moko ta yebi lere. Nzambe alobi na biso kuna te lere Yesu akoya. Apesi biso jour te, apesi biso semaine te, apesi biso mois te, apesi biso année te. Biso no tozali na komi kengela, tozali na komi bongama. Tout comme message oya mulili ekoya na kati na mokili. Bible lobi yango na ba partie ebele. Na kopesa bino quelques versets bana nzambe botanga. Menga na kolinga kotanga awa nazali na Bible nanga awa na kotanga lelo na Esaïe. Tokokendo kotanga na Esaïe 60. Tozotanga awa na Esaïe tozotanga awa lelo na Esaïe 60 place bazali koloba na biso pona molili. Esaïe 60 verset 2. Yango Esaïe 60 verset 2. Esaïe 60 verset 2 ozoloba na biso problème ya molili. Nazotanga na kombo na Yesu Kristo Masiya. Lève-toi, sois éclairé par la lumière. Arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Wana nzambe mutazali koloba. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Bible mutelobi na biso. Wana, après ça, na ko expliquer yango. Nazwa ba verset mususu. O na kati na Bible zali kolobela biso susu. Pona molili. Bana nzambe bobanga te. Bozo ape ba Bible na bino mo botanga. Botanga liboso pona molili awa na Esaïe 60 verset 2. Bazo lobela soso molili na kati na Bible. Jean 1 verset 5. Na 1 Jean lisusu 1 5 à 7 ezolobela soso molili. Na Acte 26 18 ezolobela molili. Na Jean 11 10 ezolobela molili. Na Psaume 139 12 ezolobela molili. Na Luc 1 7 à 9 ezolobela molili. Ba verset ezali ebele kolobela molili. Mais awa nzambe alobi sur toi apparaîtra, sur toi sa gloire apparaîtra. O ezali prophétie. Soki nzambe azali kolakisa biso makambo o na génération na biso pona molili o ese komamaki na kati na Bible. Lere nazwaki message o ya molili na yebaki te ke komamaki na kati na Bible. Na tikala pe komona yango te na kati na Bible. Na yebi te soki na mona be na mona te me na tikala na komona yango te. Mais nzambe na bonzambe na ye apesi biso azali ko pourquoi nzambe apesaka biso so ba message o ko faire rappeler biso tozala na bokebi to milengela na molimo na biso na eloko moko kokoya na futur. Bana na nzambe nyo tozala prêt. Yango nzamba faire rappelaka biso ba onu seso komama na kati na Bible. Ezali maloba na nzambe. Yesu mutu apesaki bato ba vision onatawana. Bato wana bakomaki ba vision oyo. Pe ba milengelaki lere bazwaki message oyo. Nzamba azwa lokumu. Lere bato bakomaki ba message oyo. Natana bango ba milengelaki lere bazwaki ba message oyo. Bazalaki préparer pona molili. Mais bango bazwi molili yango te, bamoni yango te, bakufa bakenda. Ngana yope, nzamba eko faire rappeler ngai na 2010 ke molili mokile kozwa molili, mokile kokoma na molili, mer moko kozala te, mokile kozwa na molili. Ezali ko faire rappeler biso, to bongama biso bana nzambe, to préparer spirituellement, physiquement. Po tozala surpris teler to komona makambango. To comme molili yango koko salima lelo, le 7 awa. To ko pe ko salima lelo te. E komema ba ne ba siècle pona molili on pe salima. Bato mususu pe bazaki avant ngai. Bande ko mususu pe bazalaki avant biso. Oyo ba benga maki ba sali na nzambe. Bazwaka pe ba vision oya molili. Me basi bakufa bango ba moni molili yango te. Peut-être ngana yo ozali kotala ngai.
tozwi message ya molili ndenge mpe bato bali koloba na monde entier mosusu oyo bandeko mibale batindeli nga audio balobi ezali le 8 mutu moko te ayebi lere mutu moko te ayebi mwa mutu moko te ayebi ane mutu moko te ayebi moma wana lere likambo yango ekosalema ya molili nzambe soki azali korapele biso kolakisa biso yango mpo tobongama na molimo tobongama physiquement spirituellement soki neti molili yango ye okozala na kati na ndako na bana na kati na molili te il faut ozala na bougie il faut ozala na mwa mwinda mpona kopelisa koluka place obombaki eloko koluka place osaki eloko mpo bomonana parce que molili ezala na kati na ndako me na kati na molimo lisusu tomitondisama na molimo mosantu tozala prepare na kati na kobondela tosimba bamwinda na biso etonda na kati na balwili tozala prepare lokola bible ezali koloba na biso na kati na Matthieu 25 place 10 basi oyo bazalaki mitano bazalaki na bamwinda babongisaki bapetrole mitano mosusu bazalaki na mwinda bazalaki na bamwinda te bazalaki na mwinda me bazalaki na petrole te petrole ezali nini petrole ezali vie de prière petrole ezali komi sala relation na ona pa na nzambe mukolo yesu kusa masiya koya po tozala prepare okende na likolo na lola mais soki ozangi mwinda soki ozali na mwinda me mwinda no eza na petrole te yesu akomona ote mwinda no kozala éclairé te kozala na kati na molili mwinda soki ezangi petrole mwinda wana ekoklere te kolakisa o nzela te mais soki mwinda na yo ezali na kati eza na petrole mwinda wana ekolakisa o nzela okopelisa mwinda po te omona nzela ya kolekana mwinda ezali nini na kati na nga na yo mwinda ezali liloba na nzambe mwinda ezali saint esprit mwinda ezali ye moko yesu kristu masiya avanda kati na yo ye nde azali mwinda yesu kristu masiya azali mwinda azali pole ye nde moto akomema yo na likolo yesu kristu masiya azali bomoi soki moto aza na bomoi akozala na molili te nzambe azwa lokumu soki okufi biloko noto na kati na nzoto na okufi okomi na molili pe parce que y a rien eloko moko tali ko fonctionner pa na yo yesu akufaki asekwaki pe azali na bomoi ye moko na kati na bible lobi na biso yesu azali lumière azali nzela pa azali bomoi na yango ngai yo mwana na nzambe totondisama na vie de prière totondisama na molio mosantu kotondisama na molio mosantu ezali ko-créer relation na yo moko mutu chacun de nous doit se préparer en conséquence na kozala na bolingo na molimo mosantu ya kozala na bolingo na nzambe ya koluka nzambe tango nyonso ya kotanga liloba na nzambe po telesa molimo na yo po na ozala prepare tondisa esprit na yo na maloba na nzambe tondisa ame na yo na maloba na nzambe mitondisa na maloba na nzambe po na ozala prepare na batant difficile koya na liboso molili pe lakisi lisusu nini batant difficile koya na liboso po na persécution na bana nzambe na monde entier soko ozali na bilei ya molimo oyo ebengami la parole de Dieu oyo ebengami yesu otie na kati na motema na yo oyo ebengami saint esprit otie na kati na motema na yo ata baproblème ya molili ya mabe eyebeli na kati na mokili lumière wana toujours ekofortifie ekolakisa o nzela okozala toujours na espérance nakomona nzambe na ngai nakokoka problème oyo nakomata na likolo okomona nkembo na nzambe mpe okomona gloire na nzambe molili ekoya na kati na mokili eza na baverse ebele elobi yango na kati na bible ngai moto nalobi yango te nayebaki yango mpe teke yaki na kati na bible nde moto elobi na biso me naye kofungola mwana nzambe matoyi toyoka biso nyonso na yo na ngai toyoka tobanga te moto abangisa o te mpo na le 8 mai moto abangisa o te mpo na lobi parce que motu moko te ayebi ngonga motu moko ayebi tante biso nyonso na se na moko tozali komilengela mpo na retour ya yesu kristu masiya mpo na retour ya yesu ya jésus christ de nazareth oyo biso tondimela azali mokonzi mpe bobikisi na biso tozali prête mpo na kozela me motu moko te ayebi ngonga motu moko te ayebi mois ayebi temps motu moko te ayebi année semaine te tozali biso notu na komibongama tozali toujours na kozela komibongama ngo ndeni koyeba kotika mabe koluka yesu kristu masiya opesa yesu kristu masiya azala na centre ya vie na yo na motema na yo otia saint esprit na motema na yo wana ezali komibongisama kotika bamakambo ya mabe
totanga liloba na nzambe oyo ezali bilei ya molimo, toadore nzambe na bosolo, tokumisa nzambe na bosolo, toyembela nzambe na bosolo. Banzela ya kosala relation na nzambe ezali ebele, na koyeba kolongola mabe nyonso kati na yo, na koyeba kosala bolingo ya motema na motema na nzambe. Nzambe longola mabe na ngai, nzambe longola mabe na ngai na motema, mabe na ngai ya kimuyibi. Ngani nzambe ngana yo mabe na biso ya kotonga, mabe na biso ya koyina, mabe na biso ya kokosela ka bato makambo. Nzambe ngamo ko na kokate nzambe sukola nga nzamba osukola yo. Bo banga te po na date ya le 8 mai. L'air na sala ki video ya molili na yebisa ki bino ba pesi ngai date te. Ba pesi ngai tante, ba pesi ngai jour te. Ba pesi ngai nete, ba pesi ngai moite na lobaki yango. Na sali video oyo pona bandeko mibale balandaka ngai pe na YouTube batindeli nga message ba audio na message ke mutu moko abazwi message wana na Brésil, mwasi moko alobi le 8 mai mulile kosalema. Nga nazwaki date ye bapesaki ngai date te. Ezali comme pe Bible ezali koloba na biso leri Yesu Kristo masi ya kozonga. Memi ba ange na likolo ba yebi date te. Memi ba ange na likolo ba yebi jour te, ba yebi anete. Biso no tutazali komi bongisama. Ezali événement oyo kosalema, mais mutu moko ayebi jour te. Événement mulile kosalema, mutu ayebi jour nango azali te, mutu ayebi mwana nango azate, mutu ayebi ta nango soki ya ne, soki l'air, soki jour, mutu moko ayebi te na se na moi. Mutu moko ta yebi te na se na moi. Nga na partager na bino yango ndenge balakisaki ngai na lobaki na bino na yebi bapesi ngai jour te, bapesi ngai ya nete, bapesi ngai moi te, bapesi ngai l'air te. Biso no tozoya komilengela. Mama na likambo ezali tobongisa mitema na biso. Toza la connexion na Saint-Esprit. Toza la connexion na trône de Dieu. Toza la connexion na Yesu Kristo Masia. Pote yazali lumière. Soki mulili wana ye oza na Yesu Kristo Masia. Yesu Kristo Masia ko éclairer yo. Okobanga eloko moko te. Me tobongami ba bougie na kati na ndako na ba mwinda na kati na ndako. Pona mulili na kati na ndako boyebisanga mulili oza na bana. Bana bakobanga. Yo peut-être mukolo ko supporter mulili wana vandi na place na yo moko. Me boza na bana mike na kati na ndako. Bana bakobanga. Yango balakisaki nga bongisa mwa bougie, bongisa mwa mwinda. Me ba mwinda na biso ya mite ya milimo. Ozali Saint-Esprit foza na kati na biso. Saint-Esprit nde mutako éclairer biso. Yesu nde mutu akoklere biso mwinda asole ali Yesu Kristo Masia. Mwinda asole ezali Saint-Esprit. Bana nzambe bobanga te. Pe na kosenga na bino, bosenga na Saint-Esprit. Apesa bino esprit ya discernement. Satan ape alobaka. Satan ape azali kopesa batu ba prophétie. Satan ape azali kopesa batu ba vision. Mais bosenga esprit ya discernement. Mais ya mulili eza komame anakati na Bible. Na pesi bino ba verset, bozala pe na makasi ya kozwa ba verset wana, bino moko bovanda pe bofungola Bible, botanga yango. Mutako sabino teke o ba pesa ki l'air, ba pesa ki date, ba pesa jour, ba pesa mois, ba pesa année. Mutako sabino te bo banga te, bola na kima lobi na tongo bola mkamalamu. Lobi eza le 8. Le longa nazali kosala video na le 7 mai 2020. Na bandi video na ngai na 17h10. Bana nzambe kimia na nzambe batela bino. Bozala na kimia bo bange loko moko te pona mukona lobi le 8. Nazo répéter lisusu. Eza lokola kozonga na Yesu. Kozonga na Yesu Bible lobi na biso. Yesu akoya. Mais mutu moko ta yebi l'air. Na se na moi mutu moko ta yebi l'air. Mutu moko ta yebi mois. Mutu moko ta yebi week. Mutu moko ta yebi année. Mais toza toujours na kati ya préparation. Toza toujours komi bongama. Eza na kati na lisese moko na kati na Bible. Mukonza kendaki apesi batu misala bo batela ndako na ngai. Na kei na kozonga. Mais muto ba pesi misala na kati na ndako fa ba kosala musala malamu parce que bi l'air chef na yo kozonga te. Il faut que préparer ndako za la ready, ndako za la prête.
bandako eza nini ezali banzoto na biso oyo ezali temple ya molimo santo neti yo na nga tozali temple ya molimo santo tomibongama tozala prêtre na molimo mpe na nzoto soki molili yango ekomi na biso na monde physique oyo toza na mwinda na kati na ndako mpona komona nzela kokende na toilette mpona komona nzela kokende osala mwa mai ya moto quelque part na kati na cuisine parce que kozala molili makasi bible yango moto moko moto elakisi biso me na suka na yango lumière ekoya nalobaki yango mpe nayebaki teke ezalaki na kati na bible après ça na se na nzambe alobi après ça bible elobi na biso na se nango wana mais sur toi l'éternel s'élève sur toi sa gloire apparaîtra gloire ya nzambe ezali lumière ezali pole après molili wana nde koya pole ekozonga lumière ekozonga mo ekoclaire babiloko tuna mokili ekozonga ndenge normalement ezali bana nzambe bozala na kima bobanga eloko moko te tozokende lelo na butu lobi tokolamuka le 8 tomona molili te le 8 nzambe azwa lokumu nzambe abatela biso soki molili kozala le 8 nzambe azwa lokumu me nga batikali kopesa ngai data le 8 te le 8 me bapesi nga date wana te tosenga nde esprit ya discernement pa saint esprit azali wana na makabo ebele mpona kopesa nga na yo akopesa yo badon ebele nakanisa na suki apona lelo nzambe abatela bino bana ye nzambe abatela mpe ngai tomibombama na se na makolo na nzambe bomitia vi na bino de maintenant na se na makolo na nzambe ye nde moto abatelaka botia bavi na bino na se ya tro na nzambe ye nde moto abatelaka soki ovandi na se na to na nzambe moto akotushe azali te okobanga eloko moko te ata liwa eye lelo oyo obanga te nzambe azwa lokumu kimia na nzambe batela mabota na bino kimia na nzambe batela mabota na bino na kombo na Yesu Kristo Masiya bobanga te mpona le 8 bolala malamu nzambe nalola batela bino oyo ezali kaka bolamu na nzambe naye kokabola na bino tata na bino alingi bino mingi mpe azali tata na ngai bozwa ata na bino botanga bible boyoka oni bible ezali koloba mpona concernant makambo ya molili ekoya me motu moko te ayebi lere motu moko te ayebi mwa ayebi ntango motu moko te ayebi me tozala prepare na molimo mpe na nzoto bana nzambe bazali bato batondami na wisdom batondami na sagesse toyeba kozala na se na kobondela tozala na se na bapriere topelisa bamunda na biso ya molimo totondisa yango na bapetro mpe na baluile molimo mosanto moto ya molimo mosanto epela kati na biso munda ezala toujours ya kopela mwinda ya solo ezala toujours opela kati na biso oyo tobengi saint esprit oyo tobengi nkolo Yesu Masiya nakanisa na suki apona mokona lelo nakoka kotika bana nzambe botele na yoki ndeko oyo atindeli nga video ya date ya le 8 nakoka kolekisa yango bote yango bolamu papa akabeli biso na ngonga oyo yango oyo nzambe abatela biso merci Père de gloire notre Dieu papa nakumisi ope nazongisi botondi epa na yo naye kotika ngonga oyo na maboko na yo batela bana wana to bakolinga kotala kolekana kotala message oyo na video oyo nzambe na lola pesa bango kimi ya molimo bazala na paniki te nzambe na lola nzambe tondisa bana na badona oyo oza na kati nango saint esprit kabela sopela badona epa ya bana nao pesa bango bado ya discernement pesa bango bado ya prophétie pesa bango bado ya knowledge pesa bango wisdom nzambe na lola pesa bango ya makabo ya kobanga yo nzambe na lola pesa bango badoa miracle baza na makasi ya kosambela mpona baproblème na bango moko baza na makasi ya koyeba kosambela mpona bamaladi na bango baza na makasi ya koyoka yo nzambe baza na makasi ya koluka o Père éternel prière oyo nzambe eyeba kokokisama na vie ya motu nyonso akotala video oyo nzambe apesa bino asopa badona ye na kati na bino akangola bino alibere bino apesa bino freedom asopa makabu na ye ndenge moko lobi na biso na kati na bible na tango na suka na kosopa mulimo na ngai epa ya bana basi pe na mibali nzambe na lola sopa mulimo na ye mulimo na ye pa na moko na bino nzambe na lola apesa bino badon na ye afungola ba mish na bino spirituel afungola mamatoy na bino spirituel alakisa bino ba révélation o boyeba kite pe bino moko boza na makasi ya kosala relation na bino moko na moko kobongisa ma yo moko individuel na nzambe na yo potaleki bino na suki ya na mokona lelo nzambe na lola batela bino na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen bye.